tolinganaka po tosalisana mutu aza makasi na kati ya libala aza te mutu aza parfait mutu aza perfect aza te mwasa perfect mobala perfect aza te biso nyonso tu tozomeka kaka. Bonjour, bonsoir. Mbote na bino nyonso to ba famille Ahob. J'espère que vous allez bien na bolingo nzambe. Ngai awa pe nazali bien, die notre pe nzamba lola azobatela. Merci na bino sendenge bozongi lisusu liboso na ngai. Soki ezali mbona liboso tala nga kombo na nga ezali Anita Mavita Double Star. Nazali presenta na presentaka émission oyo ya Anita Mavita Show. Ba famille na ngai awa na sengaka mbongo te na sengaka kaka pardon please aidez ngai s'abonner partager liker commenter yango na epesaka nga ba énergie makasi ya kozongwa lisusu liboso na bino merci. Ba famille na ngai na video lelo bino moko boyebi tangu Anita Mavita Double Star ayaka seke likamba koloba ezali soki likamba koloba ezate na woyate. Na video lelo na ye to partager likambo moko lisusu epesi ngai kanda epesi ngai mawa bomona mitema mabe ya mibali misusu ya poto ndenge bazo ko abuser basi na bango ndenge bazo ko manquer basi na bango ndenge baza na mayele te ya kobomba mabe ya ba foyer na bango. Bandeko na ngai naza na video mona otela bino bolanda ya ndeko moko boye mwasi na ye aza soki pe ndenge moko lobi apparently il paraît que mwasi wana aza salite abongisaka ndako te ndeko wana ba famille a filmer nyonso tu ya ndako ni aenda ngo na réseaux sociaux na tie question mark na tie point d'interrogation siko ana réseaux sociaux to sala nango nini na kotika bino bolanda soki to esili to zonga to solola to sala mo analyse to solola ngo to yeba asani 3 jours ngana zamba be botala likolo frigo tala mbeto bana tala ba kalesone mo esika tiki yango tala ndako botala mwasa libala ndako wa soko sa tala be sui botala ndako salite abimi tala mbeto botala mbeto Bible yango o Yesu Kristo mwana wa David ya munena somba Bible botala toto azama be boye botala talanda na utokota siko talanda salite azate na bana bimi esika kendaka loba te ta chambre bana tala na basinga courant salite ta bakaleso na yemo esika che botala fulu mwasa libala ta basani na singi basokola ke 4 jours tala botala atiki biloko na moto ya kofunga mabimi akei botala ndako mwasi ya ndako tala basani 3 jours bikola mesa basani 3 jours ngana zama na famille na ngai biso nyonso to kolanda video ya ndeko wana na ebite bino kuna bomoni ndenge nini bino kuna bolobi nini pona nga Anita Mavita na moni ndeko mobali oyo asali mabe makambo tozolobela butu na moi boyaka na ba problème na bino na réseaux sociaux te soki mwasi na yo mobali na yo aza mabe aza salite koya nango na réseaux sociaux te mobali ya malamu mwasi ya malamu abombaka mabe ya ndako na ye na kati ya ndako abimisa yango libanda te abetela kuta ta bakamaradi te abetelaka pe famille te me kokamwa bandeko ebele bozoya na bavi na bino na ba réseaux sociaux bozoya kolakisa biso bamitakala ya basi na bino ya mibali na bino bozoya kolakisa biso bandako na bino ba chambre na bino bozoya kolakisa biso bavi na bino tango bozalaki bien bozalaki na problème te so kaka bobebani bokomi kobimisa ba secret bokomi kobimisa ba photo ba video o bozalaka na ba phone na bino au juste ezalaka
omoni siko babilo ka boye yango ezo sala ke ebimisa lokwa libala ezala mabe libala ezala ka pasi or ke libala ezala nango pasi te ezaka ka biso moko nde batamuki to komisa libala pasi to komisa libala mabe ndeti na kaya ndeko o makambo sali siko selon yo tango ye na video na réseaux sociaux biso toza leta biso toza ba parents na bino biso toza ba parents mwana mwasi wana te ke funda e pe ba parents na yo sko kanisi tango ye na bon po bato ba finga ye ou bien po bato ba seke ba sale video mutu ko seke te na ko sale pe video te na moni ko tune yo za mobali mabe o sans esprit o fojo po mobali pe na alingi mwasi ne ana souci ndako ne ana souci foyer na akosa makambo yo salite oya pe na video zo komisa pe basane sali 4 jours ndako salite chambre bana salite botala ba kaleso na ye ndeko nanga o respecter ta mwasi na yo to lobi pe na ba kaleso na obangi na opete siko basana tango sali 4 jours yo zaki wapi na 4 jours po zaka na ndako wana basana na bino ndako na yo liaki yo po vandara wana basana na bino sali 4 jours yo zaki wapi ozo kumisa pe wa mobali mabe oza mobali malamu te mwasi aza esclave na ote mwasi paza mutu te bosko so mwasa lembi yo ko salate yo ko salate po nini bala poto misusu boza ba problématique boy bo luka makamu na kata ba foyer na bino bo komisa libala pasi libala eza pasi te me bo bebisa ba principe ya libala siko yo loko sali o monte ko tia problème na kata foyer na yo o luka problème na kata foyer na yo ba papa na biso bazulaka ba mama na biso bana misala po ba aider bango na ndako po ba papa biso ba ko aider ba mama biso te bon kasi bino pe na poto bozila pe basi na bino na poto bana misala so bolingi ko aider te tala botika ko yela biso ba video ya buzoba o boyela biso to na besoin na ngote bozo bangisa bana biso bozo bangisa baleki na biso bana sima na biso bana biso baleki na biso ba komo oboya ko bana bango na bango ba congolais ba congolaise ba komo préférer ba bana bo bikolo misu pona ba video o bosala ya mabe oyo bozo ya kote na réseaux sociaux ba komo bulera ke so na bali congolais akosala ngabo akosambwisa ngai to na besoin ba video ba nonsense ote bo bomba ngona ba ndako na bino bo zula ngo solution en bino mo na bakati ba ndako na bino to na besoin te boyela ka biso ngo to na besoin bana biso baleki na biso to bana biso na biso ba congolais ba congolaise mais bana biso ba komo bimali banda ya culture na biso ya coach na mususu mwasi azana tenter ya kosala musala na ndako na minute ya musu fala kende kayu akende place moko boy ceux qui sont dans place moi zo kenda buzoba wana ezala ngo normal ko loba mais ceux qui sont moi zo kende kayu po basi mbebele ba koma ko sala ba be fort ba mi kipe ba ngomoko po mi bani misubo yebi na bino nde ba bimisa basi te yebi na bino nde ba kipa basi te bino ko yebi kaka ko lia esili ba yeba lambelio o uti kayu no esili ale oye osali ba jia papa na mama na butu esili selon yo o monika ki mobali ya mwana oke libala ezaka ba jia papa na mama te libala eza na ka pona sexe te libala eza pona maramunyo surtout tango bino basi bakomaka kosenga bino ke boyede bona kata bandako yango na siko boyebaka ki mobali na bino ke non musala ndako ezala pona mwasi ezala pona mobali te mais tango basi ba contribuer na ba fartir ndako ba edaka bino basalaka maka mususu na kata ndako boyebaka te ke wana peza responsabilité na bino mibali tant basi ba edaka bino boyebaka te ke eza responsabilité na bino mais tant moi ça zo senga o aide ozolinga ko pesa ozolinga ko aider to ebise ke za musala yango ezalaka nini na mibali misusu ya mitema mabe ya poto pourquoi boluka ba problème na kata ba foyer na bino pourquoi boluka problème na kata mabana na bino bokoluka kimia te tango yo yebi yo muto ana foti papa mikitisa elongolo ki mobali na ote mutu pako yeba te ke yo ne muto zaki na foti obondela ki mwasi na yo yo yebi ozana foti pourquoi olingo sala ki monene boko misa libala pasi libala ezaka nango pasi te libala ezaka nango elenki mais bo bebi sa sentiment ya libala bo bebi sa sentiment ya libala na libala soki ko swana eza trop yango ekomisaka libala bololo soki bona vision moko te yango ekomisaka libala bololo soki botambola nzela moko te yango ekomisaka libala bololo soki botamona principe ya libala te yango ekomisaka libala bololo soki mwasi be mobali ozana lokuta na libala yango ekomisaka libala bololo soki mobali o abimaka chaque weekend atikaka mwasi na ndako ekomisaka libala bololo soki mobali o akipaka mwasi tabimisaka mwasi tasala mwasi loko te yango komisaka libala bololo soki mobala akipaka ndako nete bana na ete ekomisaka libala bololo
mobala sambwisaka mwasi na réseaux sociaux mwasi opo asambwisaka mobali na réseaux sociaux yango ekomisaka libala bololo libala yango moko ezalaka nango mabe te ezaka elengi me eza biso mone mutu tobebisa na babiloko ya mike ya buzoba oyo tokolako bokola pourquoi bolingi kokwesa balibala na bino malade ya ndeke bosala babuzo okwesi libala na malade ya ndeke alosiliki obimi alokomi kosala buzoba libana okomi kokedekone okekota libala moko okendaka mpo na 3 heures dita 4 heures dita 5 heures dita oyo na ndako ozongi nde nanga mobali atozalaki na raison na minute operde raison na yo mpo oloko osali ifale pa osala yango sikoyo soki mwasi wana asiliki areagir mabe amanke yo obe lobe loko moko boye oloba nini basapoto bempoli basapoto barespectaka mibali te basapoto bazalaka boye siko oyo sali toloba mibala poto bazalaka ndenge nini yo mopoza mobala poto ya impoli oza mobala poto ya motema mabe oza mobala poto oyo oyekola ndenge babombaka mabe ya ndako na yo te omoni yango teke yo poza mobala poto ya mabe bino bolingaka kokumisa basi ya poto tozalaka mabe o bino bosalaka bomona yango te soki mwasi yola siliki ndenge oye na biloko boye kosambusi na réseaux sociaux asiliki désolé ekoti na ndako na yo obimi libala na yo ekufi apres oloba nini yo ndenge bino bamibala bakongole bokwaraka mobala tulaka te basi nde batulaka mpo oyebi deja si aboti deja bana 3 bana 4 ndango osusu kolinga ye nga na nga jo anytime air nyonso toso nalingi mwasi na kozwa oyebi ke mwasi wana akotula yango na bokoma koabuse basi boye yango na bokoma kosala basi mabe boprovoke badivorce bino mwana makasi boluka baproblème na bafoye na bino mpo ntango mwasi wana koloba aloprofite na maloba mwasi wana obimi okei oke kuna okebala mosusu bie kosala buzoba libanda me ntango mwasi boza na problème na kati ya ndako bozwila yango solution pourquoi foye no na réseaux sociaux sikoyo réseaux sociaux basala bino nini bapesa bino toli na réseaux sociaux bapesa bato toli ya bien ya mabe do ezalaka na katikati mutu mosusu oye aye kobebisa kutu likambo no mutu mosusu oye aye kobongisa soki mwasi na yo wana ou bien mobali na yo aza propre te aza sali te ndeko nanga mobali koya kosambwisa ye te raisonner lobby raisonner fitir ezali mutu opena boboti na ye mama bana na yo bovandaka nde en plus ndako moko ata kutu motema ne komi na suka omoni peneke mwasi ozoloba azochange te mwasi azaka sali te ndeko nanga koya na réseaux sociaux te eloko ozobosana ozoya kofingisisa mwasi na yo ozofingisa couple na bino kobosana te bato baofingaka mwasi no te baofinga mpe yo mpo yo mpe oza mobali mabe likamba boye bayaka nango na réseaux sociaux te bazwila yango solution na kati ya ndako na bino moko soko ozoloba ne azoyoka te ana bapara na ye kende luka bapara na ye kende oswana bapara na ye kokende koyebisa famille na yo mobali te famille na yo mwasi te soki likambo eza mpona mobali mwasi koyebisa famille na yo te soki likambo eza mpona mobali koyebisa famille na yo te mobali kende kofunda mwana wana mwasi na mpo bapara na ye mwasi mpe kende kofunda mobali na wana mpo bapara na ye okoki kobimisa yango libanda te okoki koya kosambwisa mwasi no na réseaux sociaux te omoi siko na miniti oyo ndeko nanga mobali bato baofinga yo baotyola yo baofinga na mwasi na mpo oyo mpoza mobali mabe soki azosala te yo oza wana mpona koyede ye tolinganaka po tosalisana mutu aza makasi na kati ya libala aza te mutu aza parfait mutu aza perfect aza te mwasi a perfect mobala perfect aza te biso nyonso tu tozomeka kaka kozala bato na kati ya libala yo oyela biso biloko oyo olakisa ti chambre na yo chambre ya bana na bakala ya so mwasi no quand même eza respecté eza nini oyo sikoyo ntango ozosambwisa mwasi na wana lobi soki boyokani bozongani ka bakaleso wana ya salite oyo ofingi wana yango na omona yango ti yango wana ofukamela yango te borizonaka te mibali misusu makambo bosala makambo na loyenge ata kutu boswanaki ata kutu mwasi na mankaki ata simbaki yo na nzoto jamais okobimisa yango na public
ne éducation o ba parents na biso ba pesa biso jamais ko sala yango o penaza mobala solo mobalo penaza bien éduqué mobalo pena azana esprit aza pena noku akosala biloko wana te ba biloko eza biloko bana mikie eza ba biloko ba bébé papa mibalo na bo qualité o basala ba biloko aboye pour mobala solo sieme bo bomana kana kata ndako kuna bo bomana bo panza ndako mais jamais ko bima na libanda jamais ko bima na réseaux sociaux peut-être ko bima na famille mais jamais ko na réseaux sociaux mobala kuto ko linga kutu buzoba kutu te ata kutu bokabwani aolinga kutu te na réseaux sociaux mais ya bino lelo likambo muke boye na réseaux sociaux likambo muke boye na réseaux sociaux peut-être ko za la pe bino moko boye na te patu baye nango eza ngo po mité mais bo fa na bino calme za besoin ko répondre te wana besoin ko lobate yo pena mobali mwasi o ata vine ya nje penza aboti bana boteli yo bana abimisi makila ko botezaka liwa na ko bika mwasi ndimi amema zemi na obie bazemi na yo papa o raisonner loko wana te ozi pe téléphone na yo ozo filmer ndaku na bino ozo lo bapeke o nga mobali mabe oui wa mobali mabe ndeko au père des raisons. En tout cas, ba papa nazo bonde la bino taki ndeko na bino mwasi boye ba eloko oyo boye ba ko respecter ba mama boye ba ko respecter basi na bino soki pona biso bana basi te mene mokili o pe etonda te donc soki mokili o tozo comme belé eza pona grâce na biso bana basi tozo senga moi respect et ça la biso bien basi pe to respecter pe mibali soki pe pona mibali te mene pe mokili oyo ezotonda te divorce eza mabe mutu moko ta souhaitera divorce na nzela na ye divorce mususu eyaka na malédiction divorce mususu pe eyaka na bénédiction donc to promotaka divorce te to souhaitera divorce te mais soki eye donc ozomona na kati ya libala soki mabe eleki trop elembisaka mitema ya bato esilisaka infection boye eloko wana faut ko éviter na boyi te na libala ko swana bitumbeza nango mais soki ekomi trop esalaka mabe donc yango na ngana ebisa bino kaka bozala bien na mabala na bino bobatela basi na bino bobatela mibali na bino bobatela ndaku na bino bomba secret ya ndaku na yo kobeta lisololo ya ndaku na yo libanda te ndeko nanga timba mokili ekomi déjà mabe mokili ekomi déjà na suka ese koma nango na suka mais ezo continuer ka okena suka timba ndeko nanga batela mwasi na yo batela mobali